Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Bisika bozana pesi binombote. Na kombo ya Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nzambe alola nzambe ya bosantu apambola bino. Na kombo ya Yoshua Amashia. Na pesi binombote na tangi liloba nzambe na Romain. Yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato bongo oko bikisama. Nzambe akobikisa biso poso kokititi na 11 okomona oyo elobi wana. Totika moma wana na maboko na nzambe ya bosantu oto kotanga. Na ye lelo kolobela Israel ekolo ya Jacob o Bible eza koloba na Esaïe 43. De ba peuple onga nazoteya naza ko prêcher bango bana na nzambe. O bakomi na confusion lelo o bakomi baoyeba te basala nini servant de Rebecca tosala nini bana na nzambe bakomi na confusion. Alors cette confusion là ce n'est pas bien parce que zotombola nango kombo Yesu te na kati na confusion. Dieu nous a vu notre souffrance et nous a éclairé très très bien. Peuple de Dieu ava tobondela ngai nayebisa bino bozalaka libota oyo ngai nazoteya eza libota oyo eza susi nango fo epanisaka évangile ekende mosika évangile ya nzambe mate ekende soki wapi toza mposa koteya nzambe ya bomoi soki olanda badistraction ya bato te nzambe ayaki bozomona na kati ya na tosambeli te bozomona na kati ya na ntango wana na jardin d'Eden nzambe alalisi Adam ya liboso sommeil apo atali na coach azwi coach na ye awa asaleli mwasi na ye Eve auta na coach na mopanzi na ye azwi coach wana asali mwasi tozobenga Eve koko na biso ya liboso toye na Jésus na œuvre de la croix nzambe alalisi Yesu Masiya apongi azwi mbeli oyo tozobenga flèche likonga akotisi mpe na mopanzi ya Yesu po te église ebotama. Alors ntongo oyo ozwa koyoka maloba na nzambe oye na église me yo oye na église me nini yo oyokaka to baninga bateyaka na YouTube po otelema na losambo totelema na vie spirituelle na yo totelema mpo osala eloko moko na part ya nzambe par rapport atala pesi yo oyoki mate olobi ye paster nani o adenonse etel te paster nani adenonse otali te abina na tali te abitindelanga otindeli yo otindaka kota kodenonse balobi na moninga nini bafingi moninga nini yango yo okabolaka mpona eloko wana yango esalaka yo kabola me yo okabolaka te mateya mpo ti eloko mwa mwasi alobi eza pena très délicat natindela moninga mpe ayoka te yo okabolaka mpo yoka ke lokito oye oyaya eza bien te nzambe bosantu aomona yango eza mabe makasi mpona bino yango alobi boyebi ye te bolingi mpe maloba na ye te bozotala lokola afingi nani badeba lokola mpe biso tokomi lokola bato ya batéâtre barando entre nous-mêmes yango bino mpe bozoya nzoka ekopesa vi te ekopesa bomoi te soki oyoki ke servante aza na fer lukata yo ozala na lola ozala na lola ozomona donc eza bato mosusu baoteya évangile bakota na baolola te lola eza ya nzambe nzambe ayebi nani akokota nani akokota te bible elobi je fais grâce à qui le veut soki bozomona bato mosusu bakoti lola me bato mosusu bakokota te eza na ngoluka ya nzambe ya bosantu eza na ngolu ya nzambe ya bosantu totika moma oyo na maboko na nzambe totika ntango na maboko ya nzambe ya Israel nzambe ya bosantu azwa konto mpe tobebisa misala nyonso ya satana parce que j'ai remarqué quelque chose comme une combat mais malgré quand la vidéo na habité ba aux spirituel ba comprendre aux monde mais to bondela pour to neutraliser puissance nyonso wana Yahweh nzambe bomoi na pesio merci pour to nzambe vidéo nga na osala po yondo recommandé nga sala yango Seigneur Jésus pour na bana na obabikisama olobaki na ngate ya libota na repentance te ya bandeko na repentance basala ndenge yo sali po bika okomango na Bible bolakisa baninga ndenge bino bosali po bobika po bango basala pe ndenge mo babikisama papa ndenge na sali po na yokaka yo ndenge na sali po na monaka yo na ba vision zonga makambo zonga ezali yo bayibaki nga vie spirituelle basalaki nyonso bakoka kosala
mais kolo yo osali ngai grâce ya kozonga na bomoi yango mona lina te ya bango yango mais monguna Satan atelemi mpona kobundisa cet évangile alors moto abundisaka mokambo ya nzambe akutana na nzambe moko mpo Satan akutana na face à face le Dieu tout puissant tika tomimonisa puissamment na kati ya video oyo ozomona eza na bafaux personne baza mitema moko mabe mpona kokombattre bamisio ya baninga bakoma lokola Hérode ye aza na mission ka abomba bato baza na évangile ya solo seigneur bato wana kutana na bango tika epe na yo etelisama tala bango na miso akanda na yo moto akokota na video na nga mpo atala azwa implice mpo esunga ye na vie éternelle na bonzambe na ye pambola ye mpo opesanga bénédiction mpo na libota na oloba napesi yo mapamboli mpo na bana na ngai na ye apona kokabola lipamboli mpo na bango na ye kopesa bango bomoi kokommunike bango vie oyo opesaki ngai me na ye te mpona komema bango quelque part peuple oyo direction na bango ezali paradis lié de repos Seigneur Jésus de Nazareth yo lobi bokoyeba solosolo ekokangola bino Yesu Masiye na ye kolakisa bango l'agneau immolé na ye kolakisa bango nzambe oyo Jean apresentaki na ye kolakisa bango Jésus de Nazareth akufaki na ngomba Golgotha mpona mona yo face à face naza na place ya komema libota oyo te direction na bango bazonga epai na yo nzambe na ye kosala bango mpe bafanatike te mpo badefandaka nga nasali bango bazala badisciple na yo nkolo batala oyo eza kati na bango ebima esala mosala na yo to évangéliser kombo na yo partout dans le monde comme olobaki na ntango asuka lokola molimo ono azali awa molimo mosantu yo oyaki koyebisa nga boye yebisa bana na ngai baluka ngai babondela il s'agit bagénie ewutaki epai na yo Saint-Esprit olobaki il s'agit bagénie mpona koluka osekwisa badon spirituel na bango olobaki okosekwisa ngo ngai te me yo nde oza na makoki ya kosekwisa peuple oyo bazolanda nga me bao bayi kolanda nga na liso ya mabe Yesu tala bango mpe na liso ya mabe bao bayi kolanda nga na mission ya mabe ya konuiri nkombo na nga mpe kosalir ngai olobi oyo atalelaka oyoka soni te oyo azotala nga na liso ya mabe Yesu tala ye na liso ya mabe banda na ndako na ye mpe ya jugement ekita na ndako na ye me na oyo azotanga na liso ya malamu tika sali oyo okatelinga ekota na bandako na bango na nkombo na oyo Yesu Masiya na bonde bongo zwa kontrola nyonso makilano ebombanga efinika video efinika bandeko balanda nga na liso ya malamu na nkombo na Yesu Masiya tobonde bongo tolobi amen tika le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob apambola bino toza wapinga na bino toza apinga na bino tozotanga nga na bino na Ephésiens fungola Bible na Ephésiens na bisaka bino na kotanga Bible ata na likukuma na kotanga Bible biso na tozolobisa nzambe na ngala bino tozosolisa nzambe kota na Ephésiens pana nga babenga ngo nini ba Ephésiens bino kuna ni Ephésiens totanga la parole du Seigneur nga na banda na kambia nga na banda na combien botanga Ephésiens 6 mobimba kandi botanga yango mais lelo na interpeller bino mena kati ya Ephésiens 6 déjà botanga yango allez tokomi wapi bino bawumbu na nga na zwi 5 ta bino bawumbu botosaka ba oyo bazali bakonzi na bino ba awa na se ba bo naloba mingi kotanga ndeki kokumeyaka me bo supporter ngai to sisi liboso zela ngai bo bangaka pe boyokelaka bango na motema moko lokola nde bozali kosalela Kristo na ngai naloba na 5 bawumbu wana zongo lokola yo po ebikisa yo nzambe na kati ya mokilo aza na basalaire ya solo ya corps 5000 soki 5000 oba 7000 oba fléchir devant Baal te alors 7000 wana nzambe nde mutabengi bango patie bango botosaka bango ke bo kritikaka bango ke bo jijaka bango botosa liloba nzambe oyo ezali ya solo po epesa bino bomoi boyoki botosa yango 6 ezala bobele te tango bozali kotala bino bolukaka kosepelisa bato te kasi bolukaka kosepelisa bato te kasi bolukaka kosala nyonso oyo nzambe alingaka lokola bawumbu ya Kristo donc na mokili koluka kosepelisa mutu te luka nde osepelisa nzambe nga Rebeka ona osala soka nzambe aza na ye d'accord mutu atinda nga soka ka osepela na ye eza bien soki osepela na makambo na ngai te nazoyeba te ti sikoyo mpo ani ozolanda
kotala te me tika tosepelisa nzambe mpo nkembo na ye monana me bato te mpo bato bapesa biso bomoi te me nzambe apesa biso bomoi mokolo asuka. Bosalaka mosala na bino ya bowumbu na mitema ya malamu lokola nde bozali kosalela Kristo kasi bato te. Musala oyo ya nzambe biso tozosala to évangéliser na malamu mais to évangéliser na mabe te, to évangéliser makambo ya nzambe to ozoteya ndeko na yo ya mwasi te na bolingo ya nzambe koteya ye méchamment te teya na bolingo ya nzambe elakisa eke tala ngai ndeko na bino ya mwasi nazalaki mpe moyi bolanda nde nakangi boye te lokwa mama Marie te bongo te parence te bota parence te botuna nzambe kati parence nde yango moto eboma ebebisa makambo nalongola yango kuna tia yango boye po parence esali lokwa mama Maria ozomona botalaka parence te me boteya bato bolakisa bato bolingo ya solo boteya bato na bolingo ndeti nga na oloba na bino ndeko na nga soki yo longola zemi nga mpe Rebeka na longola zemi soki yo oyibaka mpo masumu ezaka mosusu oyo osala moninga mosusu asala te ya des femmes balongola zemi te ya des femmes basimba makila bato te baboma te siko na oloba na biso babomi lokola baapôtre Paul basanguinaire babomi bato tozwaki makila tofina mpena bosuka bilamba nde na oti oloba na video wana alors biso soki lelo tozwi bolimbwisa masumu ezali à cause ya repentance sincère eza kolandi ezali parce que Jésus notre Seigneur asali biso ngolu grâce wana apesi biso bomoi yango tose repentir tozwi bomoi na comme nga na biki na koya oyebisa bino ke nzamba bikisaka masumu nyonso eza li problème ya conscience ya mutu. Pourquoi notre délivrance lelo merci Saint-Esprit pourquoi notre délivrance lelo ezozaka délivrance entre délivrance mais batongo ba ok na enfer ba okota lola te mais batongo bazaki délivré na nse na boya nzamba tie ba apôtre na tie ba disciple tie ba pasteur tie ba prophète. Mais pourquoi batouana bazokende na liwa? Pourquoi ba prophète ba prophétiser malam mais pas peuple zo bima lokola confusion? Est-ce que bozo sosola? Pourquoi makambo wana nyonso ezo salama bandeko nanga satana kobundisa ovino mobima kosuka na moto? Mais est-ce qu'en toi de prendre la conscience comme nous on a pris la conscience? Délivrance c'est un processus mais délivrance sur ce que vous apprêtez tu peux pas rentrer dans le monde de délivrance comme je t'ai dit si tu es bébé spirituel, si tu comprends pas le monde spirituel, si tu comprends pas les géants de ta famille, parce que David a zo ta zamba zo ko bundana Goliath. Pour Goliath a telema ka lokwa géant. Ayeba ki tona okende wana na ke ko kwesa soki si konsi wana parce que abanda ki seti de bala wapi. Ba banda ki ona nda kwa Saoul. Bao solo là déjà azo yebisa wana za l'homme de guerre wana déjà bunda njoka l'homme de guerre bao yebisa David que l'homme de guerre David ayebaki déjà l'homme de guerre mususu wazaka nezai 42 l'homme de guerre ni wana elomba bitumbo ayaka lokola na muto azana pasi ya kobota David ayebaki l'homme de guerre wana to bazo présenter nani Goliath comme l'homme de guerre yenda bunda kamakasi David amona ne wana te David amona l'homme de guerre c'est Jésus notre père le Dieu de nos ancêtres le Dieu d'Abraham nzamba Isaac nzambe o David abandai komona nzamba bakoko na bango yenda yebeka l'homme de guerre yenda pasola ramabele l'homme de guerre au David en l'homme yangwana. Alors ce qui yebi l'homme de guerre comme notre Seigneur Jésus de Nazareth maintenant ce qu'on peut appeler ce comme Emmanuel dit parmi les peuples to benga kaili lobela tanzo tonde to benga Jésus parce que n'importe no kombo na mibale yangwana ozomona tongo yebi ozoya na prénom na ye Saint-Esprit lisungi ezanga na détresse pour kombo na molimo mosanto azo sosolisa biso molimo na nzambe oazo sunga biso aosunga yo avokota délivrance fo yeba na géant famille parce que David azaki conscient que bunda bunda ayeba ki penda muto ba yebisinga bunda bitumba mais na kokene na kombo David te ponga na za faible na boko la kaba meme mais na okene na kombo nzambo apesanga makasa longisanga ours na lion donc na okendele na lion de tribu de Juda o akwesa ba géant akwesa lion donc mutu ngana omone lokola lion lokola ours akokweya parce que ça l'homme de guerre c'est le bango mais ngai David na yebi l'homme de guerre l'homme des Isaïe 42
Donc il faut akoya parce que yo faut yeba gérer famille na poko ta combat spirituel nani azo héritage nani azo bokitani na libota na yo oya tikala pona kokonza o aza mokonza famille na bino qui dirige votre famille c'est ça avant vous kota na combat spirituel pe nani batikela bokonzi pe na prier nani o soutenir ye parce que biso musalo do sala cet esprit c'est lui qui nous soutient c'est balba en français tikanga na ndebi maki bien ko bebi sati mikolo tozo évoluer Molimo mosanto aza soutien na biso. Alors société soit aza soutien na biso. Alors bango na soutien na bango parce que ngana omona mutu mais derrière mutu eza molimo parce qu'en réalité l'homme c'est l'esprit. Alors mutu azo ko nime na esprit ya nani pas nima ka na esprit na bino totem nini eza na sima na bino. O banana okwesa totem wana ndenge David akwesa na lion ours na zamba ya okwesa Goliath. Yo banana okwesa système ya famille soki kweka ba mutu asimi système wana. Okwesa parce que système déjà est tombé. Système de ces gens kokoya. Alors, ce qu'on a bébé spirituel, qu'on ta combat spiritualité. Ce qu'on a prêt à délivrance, ne rentre pas pour chercher la délivrance parce que tu vas se finir en enfer. Parce qu'on joue pas avec les choses là. Ils ont sacré. Oh, bah, c'est qui na Aaron. Ce n'est pas n'importe qui. Yongo mona ki Eli, azo okufa poani. Po bana ne ba osakana na viande. O ezali offrande comme ni kabo eza nkolo. Eza na Babylone moussou c'est ça sacré. Tu peux pas rentrer ça comme ça. Tu cherches la mort. Ne rentre pas comme ça. Nga Rebecca vana joa baptême. Na bandeno ko même atana saki nanga na ndaku nanga na libala. Mais nazo boya ka baptême poani. Pona matata. Nazo lukana sa doser nanu, naza no maîtriser, nzamba sunganga nanu, e nzambe nga bona koma. Ezana lolengo nga na linga na zalela skona nzambe. Alors dès que le quoi na olinga na kokoma lolengi wana na comité, siko na koki ko joa baptême te parce que baptême est sacré. Na koki ko joa baptême te na suye baptême na ngai. Osomona. Et ça yo poko joa délivrance te suye ba délivrance. Siko yo zonga ne ko bondeni yo mutu oyo déjà obika na yo, hein? Ozonga ne kobo nini. Je suis plein d'émissions, Mama Sera. Ozonga ne kobo nini bolimi si peuple de Sion. Servante même l'homme tombé nanga. Ozonga na kobo nini. Ayo kité na péché to tia mon avion pour esunga biso bota na kolo bolimbis. Yo zonga esu ne kobo nini. Yo zonga na lokuta nini. Ozonga na moyibi nini yo de Joshua délivrance. Oh je suis délivré. Non. Tu as sali ton délivrance. Qui te tâche? Est-ce que toi-même, ou toi quand tu dors, on te tâche? Parce que Marie de nuit, on a yé la kawaya kande ko suye yo. Aya kande ko tia semas. Parce que yo moko mitia kama semas yo, pe yo bayaka ko tia onde semas. Moi, je comprends pas. Si tu n'es pas prête à chercher la délivrance, ne cherche pas. Si tu n'es pas prête à y avoir baptême, ne prends pas. Il y a des choses dans la vie spirituelle, dans Bonzambé, dans la Bible, il y a des choses qui sont sacrées. Même délivrance, ça peut être sacré. Nzamba ko délivrer, te le ba délivrer, délivrance, c'est ça processus. Ce n'est pas que ce que vous croyez, que nandimela yesu ko mokoni mpo mobiki si mena oluka na ka nzambe makila na yesu chocolat et parfum changer ilamba oluka nzambe oluka délivrance. Non. Nzambe déjà kangoli yo okomi na mwana bonzambe ko vivre via bonzambe. Alors nzambe na kati na yo bando tala kona ni oyalona kite da bando déraciner yango. Ozomona yango bokanisa délivrance processus petit à petit délivrance et si la kate pour comprendre les vidéos. Donc, délivrance à mon processus. Yangwana, tokoki okota na monde de délivrance, c'était te comprendre de l'autre côté. Tokoki okota na monde spirituel, tu comprends pas et l'autre côté. Donc, il faut à la mature. Na vie à spiritualité, avant compte dans ce monde-là, faut à la mature spirituelle, pe na maturité spirituelle. To yeba eloko babengi dialogue. Parce que yo ba no dialoguer na Saint-Esprit. Alors dialogue na ye musungi na onde mutando osunga yo. Nzamba zo ebisa David nini. Abi David yo kende boye obimela bona ndenga sima. Yo kende boye nzamba oyebise ba o dialogue ba ona nzamba o pese technique. Apo obimela bango. Oso comprendre. Kokota ka combat spirituel yango bolingi kokota ba débat mususu yo zo ke ko soane la mutu emsu bitumbane za spirituel mais yo ke soane la mutu.
Bozo kota makambo etali bino te bokota les problèmes eza bokota na makamba bonzambe. Boye kola kotanga Bible, to ye kola biso nyonso nanga na bino to ye kola kotanga maluba papa na biso nde na loba tozo lobana, to ye kola kotanga maluba na ye pe to comprendre. Na ebiso tongo zotala mutu tala mutu na lisungi alo na liso alola po nzamba ko sunga yo na lito celeste po nzamba ko aider po bimise loko yo zaka na okati na yo. Bana bakoko empêcher biso te pour na ko évangéliser, mobali akoko empêcher te pour évangéliser. Ça la peut part de la croix. Nzamba pesio libala pesio bana pesio nyonso. Mais yo zu déjà nyonso ya yo. Nini yo zongisi kona part ya mokeli na yo. Nini yo zo futa nzambe na yo. Oh te tozo ki ofele to pesa ofele. Oui tozo ki ofele to pesa ofele, mais faut ça la quelque chose gratuitement par pour contribution à œuvre de la croix. So ba osenga bino contribution à l'église bozo pesa. Contribution ya ndako pasteur bozo pesa. Contribution ya mama pasteur abota ki ba savon na bozo pesa. Mais contribution à œuvre de la croix basengela bino ngote. Eh nzambe na ngai. Bino bo participer te na œuvre de la croix. Beaucoup participer te na œuvre de la croix. Wana ne baloba na bino te. Pour ba memaka bino bo comprendre oh eza spirituel que oui. Je peux faire quelque chose aussi dans la part de notre Père. Bino bo mema bino ka bo sunga mama pasteur abotaki. Bo tsala to sambongo frère na biso abalaki to sombele congélateur. To sangsa sko bo sangsa mayele te pona œuvre de la croix. Non. Biso to sangsa mayele pena entre baninga na biso. Neti bona ko benga muninga na nga servant de Dieu. Mais bisi tala likambo yo monelo ndeni ya bitala nga monelo ngobu. A Rebecca te ko mona makambo na angle moko te. Mona makambo na angle mibale. Tala. Donc to oke ko fongola liswa aigle mona musika évangile to oteya. To tanga te. Mais l'évangile na Yesu masele ngona molimo mosanto. To kosa makambo bato batanga te basali. Biso kutu to osa makambo bino botanga bo salite. Mais biso bato tangi te to zo ko sala. Oh non, cet évangile ce n'est pas donné à tout le monde. Toi balba aller partout dans le monde, Yesu a précisé bato aller partout dans le monde va faire des nations les disciples. Non, et ça bato musu baza do ko yemba ba yemba. Eza adam su soki lelo bango ba oyemba banzemba kitoko biso to ko zwango te tande tinzembo mo ebimi na ngambo kuna ozomona nzembo mo kitoko masi nani oyo je ngala baloli yango ya mebo comprendre ba eza maranata na yebi yoko ya na yo ozo comprendre Jésus na yebi yoko ya na yo Jésus nanga Jésus nanga Jésus nanga Jésus na yebi okoya kaka ngare bekata na koti na mabele sene na sekwa lokwa Lazare ndenga sekwa na sekwa nde yo mo pe Yesu sekwa ki na sekwi na zinjo to sika na mati no matana parce que y a 5 juste bazana babika na nzela na nganga pe funa za sauver nga mwana œuvre de la croix fo biki sanga o sope makila ponga na zo a sauver Jésus déjà na sope makila fo yo zo la sauver yo se compose à la sauver au participer na œuvre de la croix o tala koya Yesu Masia e koya kokuta yo zana bomo okoya kokufa yo ozo imaginer nzamba otinda biso ka po ba bimana biso to botela bango bana babenga bango papa non to yaki mission ba oyebisa biso to vanda na banda ko mama oko évangéliser même na train même na balabala même na santé otike bango cher le quoi ba wela cher osomona bazana cher wana ndi na yebisa bino bazana cher wana bolanda matea na bango penda bien na lito ya lola tala ba ona cher mamba hotel batelema na vie ya sanctification te nde baleka yango babangisa bato masumu te batalakisa bato kotika masumu balongola kutu nzembo ezalaka sosola tango tozali ata Yesu ata soki Yesu azongi ne lelo te yeba ete liwa ezali okokende wapi moninga tala nzembo wana ene esila meta banzembo bayela biso nabona na bande sunje mwana bolaka akanga mikana nzembo pwani donc bolo to longola sentiment nzamba zo ba so na Ephésiens 6 to sala musana biso na bolingo to sala musana biso na motema malam to sala musana biso malam po bino pe bozala botosa liloba na nzambe po te bobikisa maboko talola nzamba zo te ya biso nyonso to se repentir to bongola mitema po to zo vie éternelle na ndako nzambe bisika biza mingi apimeli mutu place te
tobelela ye ye akobikisa biso. Mais eza te ntango ozoluka nzambe na songisongi. Eza te ntango ozoluka nzambe na bainterprétation banale. Interpréter la parole du Seigneur po ebendela eloko moko boye efongola mutu na yo. Wana eloko moko na kati ya nzoto na wana esenga circoncision spirituelle. Mais eza na ba docteur o bakataka freine langue. Eza na ba docteur o bakataka freine langue. Ça veut dire eza na basali ya nzambe o so olandi eloko na o eza na kati na yo pe beti kak kano pene katani pe ka singe katani option na musika nzamba kangolo na nzela mosali wana wime na musika na TV esalama. Bolanda kalite itika na litika ko kesalela kishishi. Songi ko memela biso ka ba otuna biso makambo. Mais tout ça là na bolingo ya solo po mokonzi na biso azali moko o tozo rendre compte liboso na tribunal ya Nzambe. Toko samba peuple de Sion, toko samba peuple Israël. Ça là quelque chose ezali que la volonté de ton père, c'est lui qui t'a envoyé. Ça là yango parce que toko samba mukolo ko samba muto kozala te ngana kena nzela na nazaki ngai moko. Il n'y a que Jésus qui est venu me sauver. Ozomona ozana mutu te nzambe nanga yozo kansaka ba désir mikuya ya makambo tozosa makambo pe to welaka penda yo no muto balite ko wela te libala o raisonner on a ba boule na yo mboko kenda te mapate koya tuna biso batokota itobimi eza te kuto mama Rebecca bon mibali so bande monte na azaki na mibali misapa maboko na makole sili na moni ya bandenge na ndenge na te akabadilte na kosala bino hypocrisie te bana na nzambe bolimbizi bana na nzambe wapi o bakenda bazonga non ba nzambe bayebi nyonso ba nzambe bango basali mabe bele bana na nzambe ngana tia bino voir wana te je vais vous prêcher cette parole vivante parce que boza conscient boza ba adulte boza ba minorité boza ba majeur boza ba femme travailleur. Vous avez un homme travailleur, vous travaillez vous. Si vous travaillez, si ça veut dire il y a des maturités en vous. Bon la mukana sommeil wana ba pongi wana ol revaka nda kwa libala. Revaka la vie éternelle. Cherchez d'abord les royaumes. Cherchez d'abord les royaumes. Nous, on a cherché d'abord les mariages. On a cherché d'abord les choses terrestres. On a cherché des enfants. On a vu des choses autres qu'on vivre. Dieu nous a confondus. Alors pour que toi aussi tu vois pas cette confusion-là dans ta vie, alors c'est le moment de chercher de l'éternel d'abord. Cherchez d'abord l'éternel Dieu des armées. Répands-toi chercher ton père. Répands-toi réparer avec ton père. Répands-toi chercher le dialogue avec ton père. Répands-toi. Bandonne vie à péché. Bandonne vie à kobo. Bandonne vie à kindumba. Otozo sala. Na hypocrisie na biso kindumba. Otozo sala. Pasteur Oteota na miso bolingo. Yaya na aka champion ngwe. Rebeka pe yondo lubano nyonso. Tena kosa yeso ayibinga tenga. Mama. Yo mona tika na ningana yaya. Ninga basekele ya miso moi baseke so na bino otala. Basekele ezalaka. Ozomona. Donc nzambe oyo abengi biso po abikisa biso. Ozomona. Tala motei na miso motei. Yo ozomona motei aza ma passer côté mais yo tali na miso pe o raisonner yo na motei na mbeto. Ata yo moko. Quel péché! Ba pasteur to bande ko sango yango na mema ba mama la bolimbisa masumu na mi yebi pe na yebi baninga na ngai ona ba Rebeka ko pota biso bate weza ki yolo yenge na mopulu na to lo ba pe vérité so yo te toze belé il y a beaucoup de femmes qui a fait ça so OK il y a des femmes qui a fait ça ya ona yebi alors quoi bandumba te ba bina ko mo bo bandumba basalaka donc makama lo ba yebi yango na yebi mamuto salaka. Osomona olalisa misu pembe na pasteur pas comprendre talaka pasteur de nilia service so azora âge à puberté na quatre église soit kuta na baser lokwa biso bonzo to esala to ba hypocrite to ngeto suka wapi osomona no nyoso wana eza foi longwa na mituna biso eza mituna biso no yo te benete bana nzambe ozo kate baninga musu ba témoigner alobi posa na ye désir nezala ke aolula frère na misu ya bolingo azomona frère ya azobendela frère ba image déjà ne ezalela bango ne ko yindela bango na mbeto
ozomona suka ake kokoya na frère wana nekobo bino bozolanda batémoignage ya baninga te ça veut dire eza bato mosusu akwei kutu na mutu nekobo na makanisi déjà saki akende ye alors diable déjà ntango amoni yango asani akokokisa mpo ezalaki volonté na yo diable ayaka kokokisa volonté ya mabe kati na bana na nzambe ndenge moko nzambe ayaka kokokisa volonté ya malamu pa bana na nzambe satana epris de mal apuyaka mal ekende liboso mais nzambe ya Israël nzambe bosanto na ote ya bino ye apuyaka bien po ya avancer mal ekufa malamu ebima to bandone via masumu to bandone via ekobo to bandone via kindumba to bandone masumu to se repentir sincèrement to tika hypocrisie to kotutana moi ngala tutana maranata na yebi okoya na yo Jésus na yebi okoya na yo Yesu akoya kaka o azali koya mwana na nzambe bandimi basi balembi kolo Yesu akomi nanu te bandimi basi balembi yo mondimi oyo osi olemba po Yesu asoya te eske ozolemba wana olembi lokola Etienne baobete ye mabanga alembi azongisi molimo mpe atata to yo ozolemba na loyenge ozongeli mokili ozongeli monde salaire du péché c'est la mort bino kuna na monde eza kaka bolongola bilamba bodesobéir na volonté ya nzambe alors liwaso ye lelo oyebi bato kombio nga na yokela mawa bana théâtre balata mabe baotika nzoto libana baokabola impudicité masumu baokabola yango boye oyebi combien na yokela bango mapaske na yobaka baotourne rôle na ye yango wana vie na ye yango wana soki ndenge akoma ovivre rôle oyo eza mosala na ye mais mosala oyo epesa na nzambe lokumu te mokolo ya koya mpo mosala oyo alobi na biso na Efesiens 6 botanga ngo mobimba soki mokolo oyo soki ekuti ndeko na nga boye atikali arate me mpo na rôle kaka mokili nayokela batiktok mawa mpo nga mpe nazala na tiktok nate yakuna na tiktok soki so natali batiktok natali nalobi nzambe bandeko na nga basi mpo bashokola afu balataka bilamba boye mutakala boye mpoka batala ye mingi azala badika asala baka ebele asala bavie ebele sikoyo nzambe alola soki ke yo ye lelo oyo eza deja vu aviva na ye mikolo nyonso aviva na kofinga aviva na kotonga nzambe ndeko na nga ozanga lola vraiment ozomona mawa nayokaka mawa me mpo nini nayoka mawa nga mpe to nazalaki na viana na ndoko yango gu lisumu aya na egu lisumu eza elengi me ntongo kokota na moto subir mpe conséquence yelengi na yo na faire yelengi no na lie de tourment mais bato nyonso bakomaka na lola kuna Dieu accorde-nous ta miséricorde miséricorde ya nzambe eza awa na se tolela mawa na nzambe awa na se tosenga nzambe bolimbisi awa na se tobongisa na nzambe awa na se tika nzambe alola apambola bino peuple de Sion que le nom des Seigneur ekota na bomoi na bino pesa bino vie éternelle seti mobeko totanga yango to se repentir to tika ba polémique to sala musala ndenge fezi osenga biso na bolingo nyonso na boboto bino pe bana na nzambe nzambe azobenga comme baumbu ya liloba na ye tozoyoka ye comme père biso comme bana na yo ayaki ko sauver to yoka liloba nzambe na boboto pe to interpréter ngo na malamu mais soki bozo interpréter liloba na nzambe na mabe muninga alobi ya malamu ebele yo zuka ya mabe to erreur muninga yango yo kosala ba video badika to se repentir biso nyonso to se repentir po te tozwa vie éternelle po te tomona bomoi ya seko biso nyonso to se repentir. Dieu nous a convoqués dans la repentance. Dieu nous a donné convocation à repentance. Na memeli bino libota Jacob ya Isaïe 43 cette convocation là. Bino nyonso Dieu nous appelle dans la repentance. Oya zui convocation à repentance tene nani. Ngana pesi bino déjà mandat na bino convocation na bino ya repentance sincère. Déjà na pesi bino ana ozanango. Soko se présenter te na trône ya ngolu pour na repentance sincère à vie na yo etali sungate makila no ezali kola mutu na ngate ezali kola mutu na yo moko parce que je t'ai donné la lettre de recommandation que l'Éternel m'a donné repentance sincère. Le Dieu nous a appelés dans les repentance sincère, nous a convoqués nous tous devant trône ya grâce devant trône ya ngulu nous tous paraître kuna ninge apôtre Paul yake ko paraître na tribunal des apprêtres kuna na Rome yake ko apparaître kuna pour assembler
samba. Alors toi et moi, notre jugement devant trône ya grâce ya ngolu. Kende sopa motema na samba Bible zoloba loba malobe kolongisa okuna na trône ya ngolu. Alors cette convocation là, na pesi bino na bino nyo sobota la vidéo. Dieu nous convoque dans la repentance sincère. Pisonios. Toujours lettre recommandation, il y a repentance sincère. Vous comprenez? Moi, tout ça, quand mon kangi kabel, ouais, to me je bois qui moi bois, mon bois qui moi bois. Mais les lots, chikanga ya, wana bois qui, ngape bois qui sopana nangai, sopana, yaondi. Dieu nous a convoqués. Je vous aime beaucoup. Que le nom de votre Père soit béni dans votre vie. Vous comprenez la vidéo to bandaki aw, so to benda ni koto na kangi mutwana muno munoko. Nzambe ya bosanto, Nzambe ya Israël, Nzambe ya lola atindinga na pesa bino convocation.